Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Ok, nazaka kaka makambo na tolobaki avant ezalaka ba 2 semaines passé wana mpona makambo oyo na mboka na biso kuna komi kaka ba prêtre soki ba bishop soki ba pasteur soki banani basali ya nzambe mosali ya nzambe nyonso alobaka makambo na yo etali bible oyo etali makambo ya nzambe ndenge ezali mais il faut kaka koloba makambo ozoloba wana eza kaka vérité soki osali Nzambe apesi yo vision, il faut lobela bato vision na ndenge Nzambe ya moko apesi yo na vision na yo wana soki eza kaka ya Nzambe ekolakisa pe eza ya Nzambe. Mais na ba vision mosusu tozomona kaka ya basali ya Nzambe ya ba Congolais ekomi kaka moto ozomona kaka moto azoloba makambo yo Nzambe apesi ya lobela bato. Mais oyo komona makambo wana azoloba eza kaka makambo wana ezotungisa bato makasi. Eza makambo soki tozobake makambo lukuta soki makambo ya nini wana vraiment eza mawa lokola na makambo oyo bandeko na biso nyonso ke toza ba Congolais toza na mawa na mboka na biso tulingi kaka mboka na biso ekende kaka liboso mais il faut kaka tobanda koloba kaka makambo ya vérité na oyo tozoloba mpona makambo ya Nzambe alobi boye Nzambe na biso alobi boye Nzambe anga atalisa nga boye mokonzi ya mboka asi akubaka kala aza viva te wana totikala kaka tokende kutunga ye wana ezopesa pasi lokola tozo ignore Nzambe na biso lokola soki Nzambe alobi ye alobaka na soki alobi oyo alobi eza kaka ya solo na Nzambe moko aliyaka kuna likolo ya koloba ye moko alobi yo Nzambe wana ozomona Nzambe wana azoloba wana ye nde Nzambe wana moni Nzambe ayikaka na ase awa bando loba Nzambe alobaka na basali na ye bana ba bishop bana ba pasteur bana ozomona kaka ba prêtre Nzambe ayikaka Saint Esprit kaka na musala ya Nzambe ilobi na yeke yebisa bato na ngai boye na boye ndo moni kaka musala ya Nzambe wana azaka wana azo conduire basali la Nzambe pour na Nzambe azo tinda message na kati ya musali na ye apesa message wana bato na ye mais ma message tozomona kama ma message tozomona kaka basali ya Nzambe na ba Congolais vraiment ezotungisa biso makasi ezopesa pasi lokola ngana zokalisa nazo pe bazaba kaka basali ya Nzambe ou bien kaka basali ya Satan lokola soki ozali musali ya Nzambe lobelo kwa Nzambe apesi yo lobela bato na ye eza kaka réalité lokola Nzambe aza moto ya réalité vérité de Nzambe vérité Nzambe eza nze vérité soki mosa ya Nzambe apesi message ye kaka na Nzambe na ye lola apesi message na bishop lola apesi message na pasteur lola apesi message na apôtre na prêtre pesa message na bato wana ezalaka kaka message ya Nzambe atindi na musali na ye apesa bato na ye mais oyo ma message tozomona kaka ya biso ba pasteur ba bishop ezobima na Nzambe pesa bato na nga message ya ngoyo message wana toyiko mona eza kaka makoma lokuta wana biso ba Congolais oyo tozobondela
o tozo sambela o nzambe azoloba aza nzambe ou bien aza satan wana vraiment ezaka mawa mpona tozokende kaka kosala makambo na biso ya bosatan topesi nzambe ye nde azosala yango topesi nzambe nde atili message nzambe atindaka message ya ndenge wana te nzambe soki atindi message ezaka ka réalité message ya nzambe ezali nde réalité vérité nde message oyo nzambe atindaka nde nzambe oyo message alobaka vérité réalité emonanaka mais oyo tozomona kaka ya basali ya nzambe ya bakongolais vraiment ezotungisa na nzambe na biso wana na bato wana azolanda moto ya ndenge wana bango na moto wana bazaka bato ya rufel bato wana bazozela kaka kokende esika wana nzambe sata azalaka lokola kaka soki osali mosali ya nzambe il faut osala mosala na yo ndenge message ya nzambe ezoya pesa bato na nzambe mpona koconduire bato na ye meme tokotala meme na bible ndenge Moïse bapesaki message amema bana ya Israel na Egypte atina yango tina Canaan Moïse amemaki bana ya Israeli na message oyo nzambe azaka kopesa ye sala boye soki bazokufa nzala azwisa nzambe tala bato na ngai bakufi nzala ndenge nakosala mai ezala te nzambe na ngai ndenge nakosala ndenge message nzambe azopesa ye ndenge ezalaka kaka sala boye mai ebimi sala boye biloko ya kolia ebimi ndenge bakotaki na fleur wana bamoni keka basoda ya Egypte ya Farao bazoya babundeli nzambe alobi Farao Moïse alobiki nzambe tala awa nzeleza ate nasala nde nini nzambe na ngai namoni kaka Farao abimi kaka na arme na ye kaka kotungisa ngai nasala nde nini nzambe ye moko atindaki message alobiki zuwa fimbo na yo na beta na mai azwaki fimbo na ya beta na mai apre wana mai epasuki bana ya Israel balekaki na katikati bakei mais oyo message ya basali ya nzambe message ya basali ya nzambe tozomona na mboka na biso na eza kaka mosali ya nzambe ou bien eza kaka mosali ya satan lokola mosali ya nzambe soki apesi message na bato na ye nzambe apesi message il faut kaka aloba message wana nzambe apesi ye ezala message wana ya satan te mokolo oyo bishop oyo barevera pasteur bakongolais oyo baapôtre oyo makambo wana eza kaka nzambe nde nazotuna bapesa nga réponse soki bazali ya nzambe ya solo message wana ezopesa eza kaka message ya nzambe oza message ya satan lokola soki eza kaka message ya nzambe il faut tomona réalité bosolo yana nzambe azolobela na bato na ye mais eza mawa eza pasi mpona makambo oyo bazosala eza kaka makambo ya basali ya satan problème ezaka boye mpona kubundela mboka wana problème eza te il faut chacun parmi nous les Congolais abundela mboka soki osomona makambo ya mboka ezokende bie te me tomona makambo na poto soki omona kaka makambo ezokende bie te bato bakotela balabala bazosala protestation mpona gouvernement epungisa makambo wana bato bazomona kaka ezokende bie te wana protestation eza kaka normal eza nde kubundela mboka opposition na mboka wana eza kaka normal opposition ezalaka wana ezotungisa gouvernement ezosala sur place ebanda kaka kosala makambo wana eza kaka ezokende ka bien
lokola soki gouvernement zakaka sa opposition te wana gouvernement salaka makambo na ye ndenge elingi mais soki opposition eza na mboka opposition etungisaka gouvernement lokola gouvernement na opposition na besoin ya population ekende ndenge ezalaka mais makambo oyo ya bandeko na biso pona kutuba na kusala ba protestation eza normal pona tozala kusala makambo ya haine eza normal te pona tozala kusala makambo ya kufinga wana eza normal te lokola soki tobandi okeleka na makambo ya kufinga makambo ya lukuta wana valeur na biso wana valeur na biso ba congolais ezo diminuer ulie toza na valeur ya 100% 80% wana tokutikala meme na valeur ya 1%. Pona nini makambo oyo tozosala il faut tosala makambo nyonso en vérité soki naza musali ya nzambe naloba vérité ndenge nzambe azopesanga message soki naza musali ya nzambe na pesa message na basali batu ya nzambe bandimi ya nzambe message wana ekokende kaka liboso mpona bakoma te na lola totali kaka na soki nazongi ya ndenge Moïse asalaki ndenge bandeko na biso azosala bandeko na biso ba bishop soki banani Nzambe ye moko apesi message Nzambe ye moko apesi message pona makambo ya mai babandi kuluka mai esili mais ndenge Moïse alobaki alobeki nga moko nde napesi bino mai wana alobi ye moko nde apesi bango mai wana Nzambe alobi Moïse okay au contraire na message na azopesa yo soki ngai Nzambe nde napesi il faut kaka loba Nzambe apesi soki yo lobiki yo nde Moïse opesi wana moni obandi kaka kwede kaka en dehors na Nzambe na yo Moïse na kana akomate nde ba prêtre na biso ba porte na biso ba bishop na biso ba pasteur na biso il faut tokende kaka ndenge Nzambe azolakisa biso soki oza prêtre soki oza apôtre soki oza bishop soki oza pasteur ozokende en dehors na Nzambe liwa na yo ezali liboso okufa kaka ndenge Nzambe akopesa yo liwa na yo ekozala kaka liwa na masumu na yo wana ozoloba balobaki ya mikolo elekaki balobaki président ba congolais asa akufi kala bazulu kandenge nini bakutunga ye balobiki o bazulu ndeko na ye petit frère na ye nde alingi azwa place wana makambo ebele mais tala avant-hier wana tomoni ye président wana leki na ye wana famille politique na nyonso wana balakisi o message bapesaki biso asali ya Nzambe yango Nzambe ou bien Satan Nzambe ou bien Satan mosali ya Nzambe lobela bana na yo makambo lobela bana na yo message Nzambe apesi soki Nzambe apesi yo message lobela bana ya Nzambe message na yo na Nzambe apesi yo soki lobela bana ya Nzambe message wana Satan apesi yo vraiment eza pasi nga moko na moni kaka eza pasi ya biso bana mboka ya Congo lokola mboka na biso ba diriger ya mboka na biso bazo diriger ba religion na biso na ba chrétien bazaka ka diriger na Satan akoteli ba église ya ba congolais azokaka abandika ko diriger ba église na biso kuna na mboka azobandika ko diriger mboka ba église na biso awa na poto akomika ko diriger ba église na biso na Afrique mobimba soki église ekomika conduit na pasteur congolais oyo azokotela makambo ya mboka azoloba réalité te azoloba vérité te azoloba kaka makambo na ya haine makambo ya tribalisme wana aza Satan nde azokonduire soki aza Nzambe
tozaka tomona kaka ebembe ya Kabila wana Joseph Kabila balobike vraiment tobombi bile ba congolais 6 mois oyo elekaki vraiment Kabila kufaki depuis le 12 ou bien depuis le 25 ou bien depuis le 1er janvier ndi wana Kabila kufaki na malade wena boye na lelo vraiment tolingi to isabini ba congolais za jour kaka toke le kutunga Kabila akekaka na mboka kuna soki na Katanga ebemela yake leka na Katanga a partir ya date boye tokusala jour boye na boye Kabila tutungana na mabele ndio na tozaka kuzela kaka jour na to kwa Kongola okende kwa kutunga Kabila na shaba kuna mais tozozela kaka date wana ba congolais tokende kaka tobe bembe ya Kabila na tina Katanga tobonika Kabila ye wana abimika kana na matanga ya conseiller na ye tulubi o message ya pesibisu ya ba pasteur ya ba bishop eza bishop ya Nzambe bishop ya Satan o ba pasteur ya congolais o makabazolo bezaka ka makambo bazo conduire basali ya Nzambe ezaka bazo conduire basali ya Nzambe basali ya Nzambe o basali ya Satan vraiment ba congolais vraiment bandeko na ngai basali ya Nzambe soki olobi vérité ezaka bien awa na poto soki moto wana alobaka vérité awa na poto soki ozali moto ya vérité respect ezalaka makasi bapesaka moto respect oyo ya makasi soki même soki opesi mondele olobi ke vraiment na tosala programme heure tokokutana 13h yo 13h wana amoni yoko bimi pa na biro na ye olobi soki opesi 13h bimi kala 13h ou bien soki okuma kaka na retard même 5 minutes benga olobi ke na retard à 5 minutes na kozala kaka sur place na koya mais na saka na zela na moni kaka nazana zoka problème amuke yawa mais dans 5 minutes ya retard wana na kuru ya kuna na 13h05 oui ou bien 13h juste oui respect ezalaka lokola oyebisi vérité tout ça la fête na biso ko to kwanda kaka na 16h wana obandi fête respect ezalaka mais ceux qui olobi 16h oyete olobi kaka tokota na 13h komi kaka 13h30 ou bien 14h wana vraiment respect ekozala te pona nini vérité ezate pona nini ere wana olobi okoya oyete oyikaka na retard ya 1h retard ya 30 minutes mais soki mosali ya Nzambe alobi likambo na ye olobi likambo mosali ya Nzambe te Kabila si akufikala boye na bandi kaka tubandi kaka ba fête ou tubandi kaka kona zwi kaka zoe na tiena mulangi no na zoe oyo na boye na tiena mulangi bangola de tozozela kaka Kabila si akufi tozole tubanze uzela kaka mzuzu ya na tika na mulangi bakufa na bango wana ba kongola ko sepela lokolo bango balingi soki kapila kufa me ata lobi soki ala kufa ta lelo te ba ko sepela lokolo mosali ya Nzambe asabisike Kabila si akufaka naye boye na zoe te na tiena mulangi tozela kaka zoe na yakufa mais il faut tozela zoe yakufa tomonika Kabila mwa wana abimi oyo Kabila mutu wana kufaka oyo nani ba congolais na bandeko na ngai ndenge na message na ngai kaka to banda koloba vérité na monoko na biso ekopesa biso valeur soki tozolo ba réalité tozolo ba vérité na monoko na biso ekopesa ba congolais nyonso valeur soki ozotelema kaka otelemika na télévision otelemi na radio otelemika kaka na ba YouTube bazolo ba makambo wana ezaya kaka makambo lukuta oza bishop te même mo congolais nyonso wana aza bishop te aza chrétien te azolo kaka makambo wana eza réalité te eza maua eza pasi lokola réalité nde suka ya makambo vérité nde suka ya makambo nazana nyongo nayo zelanga le 30 na kwa kufuta nyongo nayo le 30 wana oyi soki yote le vraiment lembisanga ye le 30 na koya kufuta nyongo nayo le 30 ye oyi kufuta nyongo nayo moto wana ko konsidere moto oyi me na kopesa ye 1 million akufuta yango mais soki balobeke le 30 na kufuta le 30 na kufuta okomika le 30 oyo même atako benga obengete okomika le 30 obengi même okomika te okomile premier même okomika kana wana bakonsidere oza moto te oza kaka nyama soki oza moto ya réalité ya vérité ozoloba kaka vérité ebimalaka monoko na yo oza mosala ya Nzambe te ozoloba kaka vérité valeur na yo
et komata 150% à 250%, 1000%. Lokola monoko na yo ezo la réalité. Kabila ya kufaki to moni elobi avant-hier. Wona zoto na ba congolais, o bazala ko kolbake baris, balobeli bango ke Kabila ya kufaka kala bazo bombela ba congolais pour nazo mona ke ba préparer Zoé akomaka président de la République, wala bazaka kaka wana bana makamozulu baka bande konangai vraiment, bande konangai vraiment ba congolais. Vraiment ça passe ça mawa. Même atato bapesa biso to dijembo kawana na ba lukuto tozo sala oyo iza to comme mboka congolais wa ti wapi bande konangai. Lokuta et comme mboka na biso ti wapi. Kabila kufi. Joseph Kabila sa kufi kala. Ngana lubia wa congolais na ngai na lubaki ba bande konangai ba congolais lubaki ngai na za muto ya opposition te ngana za muto ya pouvoir se placer te. Mais na lingi kaka na lubaka vérité. Soki na mono eloko zoke ne bien te nga moko il faut na benga kuna na mboka kuna na benga na yoka na yebi na tuna bango ndeni ni kuna mazuba kambo ezoleka ba pesa nga réalité lokola soki nazoloba na loba réalité na loba vérité lokola batu bandi bilangaye yo mais obengi te utuna te otali kaka na internet ubani na yo na OK boyina ere boye 13h ou 12h ya jour oyo makambo eleki kuna Kabila fa asali boya kufa azaki malade wana boye sala analyse tala tuna avo misali kambo na monoko na yo lokoso bi omibisi monoko likambo na monoko na yo oyo ezaka ka normalité oyo eza ya vérité te oyo eza ya réalité te ndenge zo makambo zo leka kuna omisika makambo na yo bimika mbala moko boye valeur na yo eko ne même kaka na 1% boye bishop wana soki bishop Élysée soki na wana na bomoto na eti lelo na monike ka azamoto te azaka ka nyama oya ba nyama oyo nabo bishop na yo nazolo kaza ka bishop soki na kumwa na bishop soki bishop ya sata soki na lingi même ata lelo akoko na ba émission soki ba émission ba zoom la kota na ba émission ba Congo namba wana kota na ba Congo mikile alo baka ti lelo nga nazo sala makambo na ngai na kaka bishop ya satan na kundi mela na kuba ko vraiment oza bishop ya solo. Mais soki azolo bakaza za bishop ya nzambe oyo tozo bondela nzambe oyo ya likolo nzambe oyo ya bomba oyo asala moto nzambe oyo asala bato bazala oyo nzambe na biso oyo nzambe tozo bondela soki nde ya zo bondela vraiment il faut asenga bolembisi na nzambe na ye soki aza nzambe oyo biso asenga bolembisi lokola makambo ya zo sala eza mawa eza passe asenga bolembisi na ba congolais asenga bolembisi na nzambe na ye soki aza nzambe ya solo oyo azobondela nde wana vraiment bandeko na ngai na sepele mingi mpona bapesa ere oyo 20 minutes bapesi ngai mpona lobela bandeko na bia congolais il faut kaka to banda koloba vérité nde mboka na biso okende liboso mais vérité soki eza te mboka na biso okende liboso te soki tozoloba ka vérité mboka na biso ya RDC okende ka liboso eza nde nini to diviser mboka na biso te est tozwa congolais oyo ya solo bato ya wapi kuna bandundu Equateur tozwa congolais ya solo mais tolobaka vérité tokende na vérité ti mboka na biso ekende kaka liboso mais soki tokisa makambo na biso na tribalisme la haine wana vraiment ekotongisa biso ti mboka ekokende liboso te nde wana vraiment message na ngasa kaka wana tuzaka uyoka makambo ebele mpona makambo ya président de la république ya ba congolais kuna ndaza congolais te nazuluka naza congolais te mais nazoke na mboka zopesa nga visa naza congolais te ba congolais na bandeko na ngai soki bazulu ba makambo ya vérité wana nakopesa ngo valeur ya 100% mais soki babandaka makambo ya lukuta valeur na bango nakuti yango même na 0% ou bien 1%. Vérité ezalaka manifestation protestation ezalaka
chacun azana soki aliga manifester lelo nazomona kama makamazelo kene bien te nazana droit na kena kana police na sengi police pesa ngato rezana nazana ninga sa manifestation na monele ko ezo kene bien te uzana droit ya kufanya manifestation soki malike na mboka makamazelo kene bien te uzana droit na yo sala manifestation na yo mais ezala kaka na uzoza manifestation na yo ya ndenge ya bien ya ndenge ya malamu mais soki uzoza manifestation na ndenge ya bien te wana vraiment eza passe eza mawa sala manifestation soki ozomona makambo ke bien na mboka te na Congo uzana droit opposition na mboka na biso eza na droit ezalaka même soki même yo Joseph Azali azui pouvoir te à cause la kaka opposant ya mboka ti ou bien bato na yo à cause la opposant bato wana zaka opposition bazui pouvoir bato zaka bazana pouvoir bakomi opposant nini ezalaka wana eza normal mais kufinga te lokuta te basali ya nzambe bana ya nzambe 80% ba congolais baza chrétien 80% ba congolais et baza chrétien chrétien lokuta chrétien kufinga obo chrétien nayo eza ya wapi uza musali ya nzambe obi uza musali ya satan 80% ba congolais ba chrétien 80% ba chrétien lokuta ba chrétien kufinga wana bible yana eza bible ya nzambe ou bible ya satan soki za bible ya satan wana na ndimi soki za bible ya nzambe oyo moko ebisi biso lokuta totika kufinga totika mais tozana droit ya kufala manifestation tozana na droit opposition ezala tozana droit ya kusala eloko nyonso wana mais soki bapesi biso autorisation tosala yango tokosala yango mais kufinga totika lokuta totika wana nde message na ngai nalingi natika yango lelo bandeko na ngai soki bazokanga ba congolais wana ba prêtre na biso ba apôtre na biso makambo balakisi biso ba bishop na biso makambo balakisi biso eza soni pona ba chrétien ya Congo pona ba chrétien ya Congo pona basali ya nzambe ya Congo bamoni tango lelo na monike basali ya nzambe kuna baza basali ya nzambe te bazala kaka bazali ya satan lokola makambo nyonso azoloba eza kaka makambo wana satan azo diriger bango soki azaki basali ya nzambe il faut baloba kaka makambo wana nzambe azobisa bango na tomona réalité soki tomonaki réalité ke vraiment Kabila si akufa kala ebembe na ye bamemi yango oyo batalisaka na batelevizio bamemi yango na Lubumbashi kuna baloba Bishop Elise nzambe na yapambolama nzambe azopesa message même église wana azokozala ngana na koza l'évangéliste na yawa na Suède na koza l'évangéliste na azole kuna nzambe na biso ya papa Elise azosala makambo lubili wa congolais vraiment c'est réalité vérité tomone yango nzambe na biso nzambe ya papa Elise upambolama mais oyo nzambe ya papa Elise akumi pa nzambe ya papa satan satan papa ya papa Elise vraiment natiki bino bandeko na biso ba congolais bandeko na ba congolais mais to bada kosala ba analyse ava ya kuluba to bana ko vande na yo otali usala analyse na yo omoni makambo na kuluba lelo ezaka vérité ou réalité na lobela ba congolais na biso na bandeko bazoka ngai na ba télévision na ba internet na wapi wana ekopesa yo valeur mais valeur ya Bishop Elise ekomikaka na 0%. Merci natiki bino na nzambe na ngai nazobondela uyo azopesa ngai maloba naloba vérité nde wana pesi ngai 20 minutes oyo na bino ba congolais bandeko na ngai toloba ka vérité kufinga te natiki bino bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumeli bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.